Équateur Mambenga en général, pays Mbandaka en particulier, Sango Oyo Eza Penza Yabino, CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi Mpefumu Yamapata, Azongi Selibino, Bavol Naye Naba Destination, Ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, Nyoso Eza Kosalema, na Airbus A320, Ba Destination Yaboye, Oko Kutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays. Navana esengo makasi tango na tele makaliboso ba poste téléviseur na bino pona ko présenter info lingala journal ya pepe pona pepe tikete to fungola o ya vendredi 13 janvier pona ko tel sabino ndenge na séjour na ekuna na Bruxelles ezali capitale ya Belgique ezali bongo président ya Assemblée nationale Christophe Mboso ayamba maki epa ya Rachid Mandrane o ezali bongo président parlement ya région ya Bruxelles balobelaki makambo etali sécurité na Est ya République démocratique du Congo nenge héritier Mapindemi atalisi. Na séjour na ye na Bruxelles, capitale ya Belgique, président ya Assemblée nationale Christophe Mbosonko Dampwanga ayambamaki epai ya Rachid Madran, président ya parlement ya région ya Bruxelles. Bango mibale ba discutaki ba question sécuritaire na partie est ya République démocratique du Congo. Président Mboso azongelaki implication ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na kozongisa ordre pe alobelaki mauvaise volonté ya président rwandais Paul Kagame oyo alingi ko collaborer malgré bonne volonté ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba parti nyonso mibale balobelaki pe question électorale ya décembre ezali koya. Honorable président ya Assemblée nationale Christophe Mbosonko Dampwanga alobelaki na interlocuteur na ye ke ba autorité congolaise bazali déterminé pour na organiser l'élection na délai constitutionnel au-delà ya ba difficulté ya mike oyo mboka ezana yango mingi penza likambo etali sécurité na este. Boy alobi bazali très déterminé pour na face oyo baeba na organiser l'élection na délai oyo ezali na yango possible selon délai constitutionnel. Bosimba que le même mercredi 11 janvier 2023 ayamba makili susu et pas ya archivine relations internationales ya ville ya Charleroi avant akende ko visiter chantier ya future cité ya ba métier. Mbosonko Dampwanga akutanaki pe na ba membre ya section bilatérale d'amitié parlementaire Belgique na RDC. Jeudi 12 janvier 2023, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosonko Dampwanga accompagné na délégation na Enyonso bazala qui présenté na parlement belge pe Christophe Mbosonko Dampwanga azala qui na tête à tête na premier ministre belge. Totikala kaka na visite ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso kuna na Bruxelles pour la signaler binoke ayamba maki mokolo ya jeudi 12 janvier na présidente ya chambre ya ba représentant ya parlement fédéral belge héritier Mapindemi a pesi bino lisusu badete élément o. Président Christophe Mbosonko Dampwanga, président de l'Assemblée nationale, la République démocratique du Congo, ayambamaki et paye la présidente de la Chambre et représentant du Parlement fédéral belge, Madame Tetulix Eliane Boy Bangomi Balé, balobela kimingi ba question sécuritaire na Est et la République démocratique du Congo, basuka kiwanate ba évoka ki pe ba question électorale, mon côté à Bosani qui est République démocratique du Congo, à côté na année électorale, année 2023 na décembre,
élection et kosalema à tous les niveaux na République démocratique du Congo na tina wana ba opération ya identification pe enrôlement ya électeurs et si ebandaki depuis mois ya janvier République démocratique du Congo aza vraiment na fièvre ya élection. Christophe Mboso Nkodia Mpwanga atalisaki na interlocuteur na yeke gouvernement ezali vraiment déterminé pour na organiser l'élection na délai oyo constitution à prévoir na ngambo mosusu balobelaki pe likambo ya situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo et pa wapi président ya Assemblée nationale Christophe Mboso azongelaki mauvaise foi ya Rwanda oyo azali ko entretenir insécurité na est ya République démocratique du Congo. Nyonso wana RDC alingi à vivre pacifiquement et longo na ba voisin na nyonso kasi ba voisin ebele baza na bonne volonté te ndenge Christophe Mboso Nkodia Mpwanga asukisaki koloba epai ya madame Teliolix Eliane oyo azali bongo président ya chambre ya ba représentant ya parlement fédéral belge. Tozonga bongo la République démocratique du Congo basengali koyeba ke gouverneur ya province ya Haut-Uele Christophe Basea Nenanga asangisaki comité provincial pe urbain ya sécurité pe société civile ya Iziro boyeba ke 24 heures après présentation ya ba criminel présumé oyo bazali soupçonné kozala auteur ya ba vol pe baka ya assassinat. Bolanda ba détail nango encore une fois de plus na mungongo ya Héritier Mapindi. Gouverneur ya province ya Haut-Uele Christophe Basea Nenanga asalesaki réunion to ya conseil ya sécurité élargi na ville pe na province mobimba ya Haut-Uele. Asangisaki ministre intérieur pe ya sécurité et longo na ba direction ya cabinet na ye azwaki masolo et betamaki et longo na ba membre ya comité provincial pe urbain ya sécurité. Asangisaki pe ba chef ya 11 communes mobimba kuna na ville ya Isiro. Pendant 5 heures mobimba, ba betaki masolo po na likambo etali insécurité oyo ezali ko régner na Isiro pe na province ya Haut-Uele. Nyonso wana bango ba vandaki koluka ndenge nini kozongisa kimia na kati ya ville ya Isiro pe na province mobimba ya Haut-Uele. Eloko ezali kaka moko kozongisa la population kimia na ye wana nde ezalaki vraiment tina ya masolo na bango. Ye moko gouverneur ya province Christophe Basea Nenanga atalisaki polele elongo na ba bazalaki na ye ke objectif makasi oyo ye abengelaki bango na masolo ezali kaka pona komona lisusu kimia na ville ya Isiro pe na province ya Haut-Uele mobimba. Bosimba ke na suka ya masolo Jean-Joseph Matete Osako Eric oyo azali maire ya ville ya Isiro apesaki compte rendu pona kotalisa eloko nini elobami na réunion wana. L'autorité provinciale a écouté la base s'est exprimée et ensemble, il y a des choses qui ont été prises, c'est-à-dire mettre en place un système de sécurité en réseau, de telle manière que toutes les informations soient relayées dès la base jusqu'au sommet et au niveau même de la base verticalement et horizontalement. Bosimba ke oyo eleki quelques jours après présentation ya ba présumé criminel oyo ba présentaki bango toujours na gouvernorat et pa wapi gouverneur ya province Christophe Basea Nenanga asengaki na population et sengeli ba coopérer et longo na ba service ya sécurité po na kotiaki mia na ville ya Isiro pe na province ya Haut-Uele mobimba. Président fédéral ya AVC ville province ya Kinshasa honorable Néron Mbungu na cadre ya ba consultation na ye ayambaki jeudi 12 janvier ba jeune ya AVC ville ya Kinshasa kuna na siège ya parti na bango oyo ezwami na commune ya Kasavubu. Héritier Mapinde mazaki simasima na compte ya Info Lingala. Depuis Azalaka nommé président et interfédéral et à parti politique Autre Vision du Congo, il y a autorité morale, ministre et hydrocarbures, maître Didier Boudimbu, honorable Néron Mbungu, Azali Kola la Pongite, ba consultation ya ndenge na ndenge, et Azali Kosali Mamikolo Nyonso, na siège national ya parti Oyo Ezwami na boulevard triomphal na commune ya Kasavubu, na sima ya koyamba batu ya ndenge na ndenge, pe Ligue de femmes ya ville ya Kinshasa, honorable Néron Mbungu, Azalaki Mokolo
mokolo ya jeudi 12 janvier toujours na siège ya parti elongo na Ligue des Jeunes ya AVC pour na ville ya Kinshasa. Ezalaki kaka eloko moko koluka ndenge nini ko redynamiser l'activité ya Ligue des Jeunes awa na niveau ya ville ya Kinshasa. Pambate ville ya Kinshasa ezali miroir ya République démocratique du Congo. Honorable Néron Mbungu abetaki na bango masolo baye bana kokembisa parti bisika na bisika oyo bango bazali kovanda. Pambate esika bilenge batelemi ezalaka force moko ya makasi pona tina na parti. Pambate honorable Néron Mbungu président interfédéral ya AVC ville ya Kinshasa akani penza ko telemisa parti makasi na ville ya Kinshasa, surtout que année 2023 ezali année ya maponami. Message ya honorable Néron Mbungu epai ya bilenge ya AVC ezalaki capté 5 sur 5. Pambate bango nyonso basepelaki na ba initiative oyo honorable Néron Mbungu azali kozwa pona ko telemisa ba mama bilenge, bref parti politique AVC na ville ya Kinshasa bendele na yango etelema bisika nyonso. Nde na suka ya masolo moko ya ba jeune ya AVC ya ville ya Kinshasa apesaki ba précision na micro ya Info Lingala. Tomoni tozui président oyo esengeli na place oyo il faut camarade Néron Mbungu oyo azan expérience makasi na mambo etali politique. D'abord totombie d'abord bobu molamu pe boye ina malamu pona kokamba biso na ville ya province de Kinshasa. Biso oyo akuti to sepeli to sangisa maboko na ye pona kotombola parti na biso ezali AVC. Bosimba nyonso wana ezali kolakisa ndenge parti politique AVC etelemi na ville ya Kinshasa. Ba consultation ya honorable Néron Mbungu ezali kobota sembuma bisika na bisika. Pambate depuis azali ko diriger interfédéral ya AVC ville ya Kinshasa ba fruit na yango ezali komonana. Parti politique oyo uti kobota masika Défi Congo ya mwana mboka Diangendia ki tutikidi Martorel. Bo découvrir yango na commentaire ya Stéphanas Kande pe Michael Bristoto. Qui a dit que ma prophétie est Tata Simon Kimbangu na masolo ya politique kokokisama na Congo te di ebele pe zelaki bamona bisakoli yango kasi bazalaki komituna kino tango nini lelo tika to bisabino ke biyano ekomi kasi otuni ngai ndenge nini yoka Défi Congo eye parti ya sika ya bana mboka na République démocratique du Congo yoka Défi Congo ezalaki bon créé le 13 août 2022 na ville ya Kisangani. Parti ya bakongolais oyo eye ko répondre na aspiration ya bakongomani kasi lelo sango malamu eye parti politique Défi Congo eye na ba diverses solutions na makambo ebele oyo etungisaka bino ya mwana mboka de père et de mère Diangenda Kututukidi Martorel, petit-fils ya prophète Simon Kimbangu, fils biologique cadet ya papa Diangenda. Défi Congo boye bakezali parti panafricaniste bavandisi na ndenge ya kolenda idéologie veut dire induse ya parti na bango na pouvoir théocratique veut dire pouvoir oyo nzambe aza kokonza pe ko influencer makambo nyonso. Boye moko papa Diangenda Kututukidi Martorel akozala si simple instrument to mosali ya pamba po Défi Congo eza bongo accomplissement ya ba prophétie oyo epesamaka 100 ans eleki epo ya Tata Simon Kimbangu. Vision na ye bosimba keza ya korefonde Congo na nouveau système ya gouvernance ndenge kaka grand-père na ye le prophète Simon Kimbangu azalaka engagé dans ba différentes résolutions ya ba problème ya ba congolais. Bosimba pe boyeba ke uta bomona ya papa Diangenda Kututukidi Martorel atikala soko mokete kozwa kimia mpona komedite pe kokanisa na bozindo na oyo etali misère to pe pasi ya moto moindo to l'homme noir. Boelelo amonaki ete dango ekoki ya kokota na masolo pona yango asengi na congolais nyonso esika azali asanrole moto nyonso za carte na ye message na ye fort ezali tolinga congolais koleka Congo yo na ngai tolinga congolais koleka Congo pamba te na ntango tozongisi congolais na esika na ye tomipesi valeur yo na nga yango ne preuve oyo ezali kolakisa ke tolingi mabele na biso esengeli koyeba ke Défi Congo ezali installé na ba grande ville nyonso
pe na ba province nyonso ya minene ya République démocratique du Congo lokola Kisangani, Bumba, Buta, Maniema, Kolwezi, Mbujimai, Matadi, Mwanda, pe ville province ya Kinshasa wapi epai secrétariat général na bango ezwami bongo na avenue Bolafa numéro C8 quartier Diangenda na commune ya Ngiringiri to pe bobengi bango na numéro na bango eza affiché Defi Congo boyeba ke ezali parti ya unité po eyende kosangisa ba congolais nyonso awa tribalisme kutu bosana po ezalaka soko mokete. Eric Massamba moko bakadre ya parti a communiqué na oetali signification ya lettre K tango tozali kolobela pe kokoma Congo na esika kokoma yango na lettre C pour na koloba défi Congo. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là, là où il y a un C. Donc, des uns et des autres ne doivent pas se sentir exclus. Exclus parce qu'on entend Congo avec un K. Ce n'est qu'une provocation peut-être c'est aussi un défi psychologique, psychique, de faire le lien que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen. Comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo avec le K qui est le K africain. Si koyo boyebi bo solo, bozela lisusu te, bokende noki na siège à partir de fi Congo, bozwa ba fiche d'adhésion na bino, bokota kota na kati ya parti, rendez-vous le 23 décembre 2023. Sa Majesté Fumudifi Maleroy Congo RDC pe azali sous président ya Union africaine ya ba autorité traditionnelle yata fata pe président ya Konatese ayamba ki mercredi 11 janvier délégation ya ba chef coutumier ya Congo Brazzaville oyo baza agréé na présidence ya République du Congo oyo bayaki kosolola na ye likambo etali kimia entre République démocratique du Congo pe République ya Congo Brazzaville bolanda ba détail ya élément o to pesi mbote mingi pe okonzi makasi na ba kumuna biso mibale otobengi Sassou Nguesso Denis pe Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine na bokutani etali biso oyo toyambaki bandeko na biso oyo bauti na ngambo ya Brazzaville babengi Conseil consultatif des sages et de notabilité traditionnelle ngoloba ingomba ya banzonzi na bankumu ya mboka oyo bayaki kotala biso mpona kosolola mayetali ndenge nini totala lisanga oyo ekoki kopesa kimia na bamboka bozolanda ete Afrika eza koningana boza kolanda ete bamabota eza koningana bozolanda ete bamboka oyo tobengi bapays africain ekomi kotutana tozwi kaka oyo ya Congo na bavoisine ya este bitu lokola bakonzi oyo président ya Congo Brazzaville na Congo Kinshasa na boyoka ina bango basengaki ete bamasanga oyo ekoka kokotisa kimia na bamabota oyo expérience ya Brazzaville yango balingi komemaki na biso babebi tosangana biso nyonso tosala maboko totia na maboko po ete kimia ekota na kote ya Kinshasa na kote ya Brazzaville mpe tozwa expérience oyo tomema yango na niveau ya Afrique centrale na oyo babengi CRC epo na nini te na Afrique po tozaka peuple moko yango wana na bokutani na biso mokolo ya liboso esengelaki toyamba bango na biche ngobela mpe tokendaki kopesa mbote na ambassadeur ya biso ya Brazzaville na mboka Kinshasa mpe tokendaki kokutana na oyo ya biso baministre ya mosala oyo tobengi ya culture to mpe ya intégration régionale lelo na ntongo tovandi tosali mosala oyo toyei koyoka na baengagement oyo biso tozwi ya kozala elongo lisanga moko po tokoka kopesa eyano na mpasi au peuple aza kozela mokoko na biso elobi soki botelemisi mwana liboso bino mpe bozala makonzi bopesa maboko yango tosengi na bachef d'état biso toza makonzi ndenge tondimi totelema bino mpe bopesa biso maboko po ete mosala oyo ekende liboso nde engagement tozwi lelo tosengi mpe na kati ya Afrique baoyo nyonso banzonzi oyo bakonzi nyonso baza na pouvoir oyo ya koya na mpifo oyo to na bwanya oyo ya kotambusa bamboka bazala na biso mpe elongo bakoka kosalisa bamabota oyo nyonso kasi babosana te bakoka mpe kotia pembeni na biso na esika baza kosalela mosala bana na biso to tobengaka
balandi na biso batalaka mingi bamakambo tobengi ya baculture ya bafolklore nyonso oyo maloba mpe ekendaka nyonso na kati ya banzembo bamisala bateatre na biso epesaka nyonso moyen ya communication ya koloba na peuple nde tolobaki ete na braza mpe tomonaka mingi festival feu de braza oyo akokako tina niveau ya Afrique centrale aza kopusana mpona kolakisa ete bokoko na biso ezala message tozali mpona ya biso tobengi festival de gungu tobengi fesnac yango mpe na kati ya RDC ezosala mosala ya makasi mpe toza na espérance karte na niveau ya Cameroun baza mpe kosala mosala ya makasi place nyonso bokosangana to toza na posa ya kota na kati ya mosala oyo bobosanaka te ya kotya bango pembeni o bakoka kokende na biso elongo na mosala oyo tupo toza kokunda tosengela population zonga na kati ya bokoko limela bokoko na yo omiyeba po yango nde kozalaka Afrique to bakongo na biso ya lobi. Na masomo mosusu basengeli koyeba ke mama biologique ya honorable Paul Bindu azalaki enterré jeudi 12 janvier na ville ya Goma awa na Kinshasa. Baninga bandeko pe bayebani na ye bazalaki autour ya honorable Paul Bindu na résidence na ye kuna na IPN epai wapi messe ya action de grâce et salemaki. Héritier Mapindemi Francis Monsia bazalaki kuna na compte ya info Lingala. Akufaki depuis le 8 janvier 2023, Mama Petronel Kambu Bake Oyo azalaki bongo mère biologique ya honorable Paul Bindu Musambali Bosimbake na ville ya Goma. Enterrement et salemaki mokolo ya jeudi 12 janvier 2023 na cimetière Makao VIP epai wapi Mama Petronel Kambu Bake azali kopema pona libela. Kasi awa na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, baninga, bandeko, bayebani, baninga ya parti politique éveil de conscience patriotique et ba connaissance nyonso tout monde qui ba journaliste, ba artiste comédien, ba musicien et bato ya ndenge na ndenge ba sanganaki autour ya honorable Paul Bindu Musambali pona kokabola mawa na résidence na ye na commune ya Ngaliema na quartier Ipen. Jeudi 12 janvier 2023, jour ya enterrement, Bosimbake, messe d'action de grâce ezalaki bongo organisé pona molimo ya mama Petronel Kambu Bake. Mote ya mokolo alobelaki bolingo pe misala malamu oyo mama Petronel Kambu azalaki na yango. Atalisaki pe soki liwa ezali ko représenter nini epai ya bana nzambe na yango motei alobelaki na bato nyonso esengeli bamilengele pona bokutani na mokonzi nkolo Yesu Kristo na mokolo ya suka. Ezalaki vraiment moment moko ya méditation pe ya kotondo nzambe pona koyamba na mboka na ye mama Petronel Kambu Bake oyo asilisi mobembo na ye na se ya mabele. Bosimbake mama Petronel Kambu Bake ye abotamaka un certain 5 juillet 1947. Donc atiki biso na âge ya 75 ans. Ye abotamaka na bosangani ya papa Kachuva Mate elongo na mama Kaindo Elizabeth. Boye mama Petronel azalaki bongo marié na papa Pierre Bindu Muima elongo bango mibale babotaka 8 enfants. Mama Petronel Kambu Bake ye atiki na sima na ye bakoko ebele ya basi pe ya mibali. Tika ete molimo ya mama Petronel Kambu Bake epema na kimia. Mwamboka Eric Mwamba, président ya fondation oyo ezana kombo na ye akendaki ko s'enrôler kuna na école Saint-Hilaire na Kimbanteke. Nathalie Kaila Kapenda azalaki simasima na compte ya info Lingala. Alingaki kolakisa exemple na bana ya Kimbanteke en particulier pe ya Changu yenani président ya fondation Eric Mwamba asengi na ba papa ba maman ba jeune o nyonso balingi changement pe développement na district o ya Changu pe na commune ya Kimbanteke esengeli bakende ko s'enrôler
Botala ye oyo mwana mboka Eric Mwamba akendaki kosanrole azalaki ye mokote na équipe na ye ya Fondation Eric Mwamba pe population oyo bakompanyaki ye pona kokende kozwa carte de lecteur na ye awa na école Saint-Hilaire na commune ya Kimbateke. Alekalaki bongo malamu après ma procédure nyonso finalement carte de lecteur ebimakate ebimi moto ya bato asengi na population balanda exemple. Étant donné congolais de naissance et na yoka kimbela ya bakonzi donc bakonzi babengi to s'enrôler pour na to remplir devoir na biso étant citoyen de la République. Donc tu as qui s'enrôler. Oya yebi ki aza congolais a rempli devoir civique na lokolanga na oti ko sa une équipe nanga mobimba ya femme o isa Fondation Eric Mwamba o to a basé na bien-être ya peuple congolais donc ya population. To oti ko sa la devoir na biso na bengi si bana nyonso ya Tchangu bana nyonso ya Kimbantieke ba s'enrôler pour to leka na maponami to pona molobeli na biso oyo akolobela biso po surtout commune na biso surtout district na biso et se développer. Mwana Kimbantieke kobukana te kende kozwa carte de lecteur na yo yangoyo maponami eza koya na décembre 2023 pour voter utile. ADG Eric Mwamba ye déjà azui ya ye l'homme du changement pe alingi développement na kwena ye. Avec Eric Mwamba. Tozana communiqué ya professeur Dan Kuba Takana bolanda lecture nango elongo na Nathalie Kaila Kapenda. Professeur Dan Kuba Takana aza koyebisa na bana nyonso ya funa bakende kosanrole massivement pour na tango ya maponami ba voter ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya funa pour na ba élection ya 2023. Professeur Dan Kuba Takana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat. Natina wana professeur Dan Kuba Takana azali organiser conférence monene pour na kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kuba Takana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune au banda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a remporté concours docteur Dan Kuba Takana a kozwa bongo tope a gagné bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo. Première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerné kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembau, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critères ya concours professeur Dan Kuba Takana. Projet entreprise Dan Kuba Takana eza pona biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. Malembe journal ya peuple pour la peuple ekomi kokoma na suka héritier mapine me asale bino info météo. Boye bolamu na prévision ya météo pour la journée ya samedi 14 janvier 2022. Boye ciel ya Kinshasa ekozala bongo nuagé elongo na ba éclairci pona oyo etali ville ya Matadi na province ya Congo central mwa bamvula ekoki konoka kuna na ngambu ya ville ya Matadi na ville ya Bandundu likolo ekolekaleka pe mapata elongo na bamvula emonani kuna na ville ya Inongo na province ya Mai-Ndombe ciel ekozala bongo nuagé c'est-à-dire ba mapata ekolekaleka elongo na bamvula kuna na Boende ba orage isolé emonani kuna na ville ya Mbandaka na province ya Équateur mipepe emonani elongo na bamvula na Lisala mipepe elongo na bamvula pe emonani na ville ya Gbadolite moi ekobima makasi na ville ya Goma
boye mwami pepe emonani kuna pe mapata ekolekaleka elongo na bamfula na ville ya Kindu na province ya Maniema ciel ekozala partiellement nuagé bongo na ville ya Kalemi ba nuage elongo na bamfula pe emonani kuna na ville ya Kisangani na province orientale boye likolo ekozala partiellement nuagé kuna na ville ya Mbujimai na province ya Kasai oriental ba orage elongo na bamvula emonani na ville ya Lubumbashi ba nuage elongo na bamvula pe emonani na ville ya Kamina ba nuage elongo na bamvula ekolekaleka kuna boye pona oyo etali température esengeli tu ebisabino ke na ville ya Kinshasa na avant midi tokozala bongo na température ya 21 degrés pe 28 degrés na après-midi na ville ya Matadi 20 degrés na avant-midi pe 28 degrés na après-midi na Bandundu tokozala na 22 degrés na avant-midi pe 30 degrés na après-midi 23 degrés na avant-midi pe 28 degrés na après-midi na ville ya Inongo na province ya Mai-Ndombe pona oyo etali boyende tokozala na 23 degrés kuna na avant-midi pe 23 degrés na après-midi na Mbandaka na province ya Équateur 22 degrés na avant-midi pe 29 degrés na après-midi na Lisala tokozala na 24 degrés na avant-midi pe 33 degrés na après-midi pona oyo etali ville ya Gbadolite tokozala na 24 degrés na avant-midi pe 33 degrés na après-midi na ville ya Goma na province ya Nord Kivu tokozala na 18 degrés na avant-midi pe 20 degrés na après-midi na ville ya Kindu tokozala na 22 degrés na avant-midi pe 28 degrés na après-midi 21 degrés na avant-midi pe 26 degrés na après-midi na ville ya Kalemi boy tokozala na 23 degrés na avant-midi pe 27 degrés na après-midi na ville ya Kisangani na province orientale tokozala na 22 degrés na avant-midi pe 30 degrés na après-midi na ville ya Mbujimai na Lubumbashi na avant-midi tokozala na 18 degrés pe après-midi 22 degrés na ville ya Kamina tokozala na 20 degrés na avant-midi pe 24 degrés na après-midi bosimba ke moi ekobima na 5h10 na ville ya Kinshasa botikala malamu. Merci, Héritier Mapinde, pour la info météo, où tu conseilles la vision, il y a un des pestingans de la boucle journal, il y a peuple pour la peuple, en construction, bon, on qui a remercié Nathalie Kaila Kapenda, à Kumbela qui édition, et pas ya Pazaki qui assisté, et pas ya Jadine, Malem Benassi, Maya Caméra, Tozaki, bon, on a Igor Tingi, montage, et Simba Maki, na Fabrice Lundo, du journal, il y a peuple pour la peuple, Zaka supervisé, et pas Naemoko, Héritier Mapinde, Mbende Koboti Kalamala, Mungala Binoto Kutani, Poso, et Zalikoya. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomineti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays.